Oui, bah, que il est là, non, tu dois pardon, mutaka, la pasteur, mon punaki. Au lobby. Non, tu dois pardon. Vous avez rappelé ma belle papa. T'es la rappelé, t'es pour nous. Maintenant, tu dois est-ce que maman penda, yo penda, oza na monopole, loba makama mitaka na réseaux sociaux. Jamais. Au coquin. Yo ka soni, pardon, yo ka soni. Mais Cédric a sali pas reconnaître. Awanganité. Asengi pardon. Et moi et l'équipe pardon zani nikasi poto emploi. Pour ngapena ngana sala analyse. Pour ngana pona majabu na mukala Cédric te. Na mukala majabu. Vous comprenez? Donc c'est fona sala lebe mission ngana sala na kotipe là. Oyebi na sala été pour nebi loke bukenga liboso. Pour nebi loke bukenga liboso. Pour nebi loke bukenga liboso. C'est le pardon. Tala. Au monité que réseaux sociaux mobimba mutalobeli makama openda mingaza. Te bazo bangati. Bakwasi batimba te. Oh majabu. Kwange utakawa. Oyo majabu sikoyo. Omoni o baloba ki ba bloquer au chaîne sans réclamation. Omoni ba jeto sala ke onga na kangisi au chaîne o basengele te ye so a bloquer au chaîne OK yo le. Mutava vaza ya YouTube. Yo so sa démarche oyebi non kokomate o sa démarche mo et troublé non bata YouTube ko tanga te ya tambusi makolone parti YouTube soki eza falite ezala nani soki eza falite ezala est-ce que ba ke concert nyos tout fallait abeta to ya na bémission e bandara na nani ba photo non fallait poster ka sans imperfection. Tolongwe na ba photo, qualité clip, son et qualité image. Ya concert son. Tolongwe wana to bandi débat ya bilamba la attaque na concert. Artiste photo banda wana ti. Fallait la taille ensemble mo boye, ensemble ngo koute bongi si était balo bien ou bien dans le mal. Tozu quand même critique ya. Attaque critique dans les mauvais athées. Say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarate la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, Nasarato la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous.
Bon début de la semaine, sur Sarato la TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend Herbozota la biso. Merci Nabino Balandi Nabiso ya Sarato la TV Boza et Belé ya Rolanda. Émission Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na sourire ba Mukenyo sur nazana sengota on nazana. Libosa ya ba écran Nabino, ba téléphone Nabino, ba ordinateur Nabino. Merci pe l'ingénieur Arte Wazali Bongo sima ya caméra pour na émission ya Mukolo Malelo. Merci na bon délivre bon c'est que merci na Nicolas Tangwa Jonathan qui vous na 10 amis Bali. Merci na équipe technique Mobimbaya Sarato la TV. Voilà émission Mukolo Malelo na mbeli bino bongo Bingazor de la presse congolaise. Maman Sarato la Oyo. Tokomikana nous constat analyse par rapport ya actualité Oyo ezo régner na kati ya mboka na biso stoto na kati ya YouTube ndenge to misana obengango YouTube actualité Oyo ezo dominer to moni bongo makambo ya papa na biso Cédric mobali ya mama Deborah wazali bongo ambassadrice na Madiabu ndenge kaka makambo yindaki awa mutakalisation na ye ebimaki mais ba problème za moi ebele to ko développer ngo elongo na mama Sarato la to bosani bongo te to ko lever pe vidéo mo zo tambola na yebité ezalié to ezalié te ndeko na biso ya mwasi Rosine Kaiba to ko lever pe likambu ya Magali lo mama oyo apostaki mama na biso Sylvie mode na biti problème les autres que la bango na mama Sara attaque bango bat oyo babundaka bitumba pona bêtise longo na YouTube mais to moni likambo mo ya bongo ezongi susu na YouTube to komeka ko sola ngona ye ezaneni to ko bosa na pete to ko beta li solo ya actualité musicale c'est-à-dire que Mikolo musique actualité zali concert ya bina filé na les 4 ezalaki bongo na Angola to yebite ebetamaki te concert ya été wata na Turquie balobi ezali bongo le 12 oyo été wata abeta concert na ye na Turquie to bosani pété le 12 février anniversaire il y a groupe Villanova 10 ans de carrière, vraiment, maestro Fabregas, joyeux anniversaire, dans ma villageois, tout, le 12, même ligne, le 13, Fikine, le 14, Maluku, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a Oyazaki, Yakolobela, Yangwana, Tokolobela, et Longo, Okolomolelo. Je dis un grand merci à mettre avec Kadeboui, Esprit Libre, Ototombe, Otokolobalelo, et les gars, Otokolobalobby, Lobby, et les Kalelo. Lole et les Kalobi. Vraiment merci. Mon gars, c'est quoi même langage nangaï, fongolanga déjà plateau. Bandeko ba découvrir invité na na plateau nangaï. Maman Sarah, bonjour. Ouais, bonjour Paulin Mukendi. Bon début de la semaine na bandeko nyonso bozolanda biso de partout. Je suis votre blogueuse influenceuse. Bobenganga mingi Boanerges. Pourquoi bon? Ouais, Boanerges tonnerre. Tonnerre. Yangwa neza tonnerre. Chaîne de la tonnerre. Bo s'abonner na Boanerges TV. Yangwa neza la ki Sarato las life. Yangwa na kaka. Mais ekomi Boanerges TV. Donc bo s'abonner vraiment kuna. Babi ba surprise eza kuna ya osaranate Paulin. Sans plus tarder, je dis un grand merci à l'homme selon mon cœur, Papa Diego Milito pour notre soutien. Un grand merci na ba sponsor na biso nyonso. Hein balobi J Magique Adassa. Kata monde fala lo ba kata bazo ba nyonso. Ah izo kata skoli. Pour le coup permettre ngana téléma. Pas de problème. Voilà. Axe ozunga pnda bien po batu musu ba kolo ba kenon Sarah lati gen ngala ta gente. Papa Diego est-ce que ko permettre ngana tombola ka ilamba mukie. Libumno e mona na te et denga pnda pardon parce que batu vele ba lo bana lati gen. C'est tout ba mona musala ya ji. Denga ta mukie kaka. Na sa na fungo na laksa mukie no laksa mubimbate. Par votre permission. C'est bon? Mukie kara pardon. Oh ningsa mukie pas Diego tala. Mukie na ngala laksa mukie kaka kena lati nini gente. Hein donc gen ezati. Gen ezati. Donc ezo kata penza libungu blague te Paulin. Et puis ngai elamba o tant na somba ngo ezaka kaka. Mais lelo tala place etikinga. Romona, na on a la telamba boité. Tu comprends, papa boy mais quand même na sala effort na singe pona la Sabino. Donc J oyo eza J magique ande mukolo na wasali yango. J magique adasa. Ezo kata pena moni na babiloko mi panjo. Babiloko ezo longolango en tout cas bana mibalo bozana mabunguti ya yango sko bien nango ya na condition te pour les net nganga lia babutu
eza na condition te o régime kolia misuni te kolia makemba te komela yaute te eza mpe na condition ya sport te eza mpe te ke o nde bato mosusu bakisi mosusu ekondisaka soko bandi yango kaka ifo kendekende toilette ekendisaka mpe toilette te donc eza ka après les repas omeli yango matin soir beko okangi journée en tout cas ezokitisa ezorape mpenza libumu mpo bato mosusu balobali nanga mama sara nga alingaka tai na nga ka libumu yaloka nga nalingaka tai na nga ka libumu nde nalingi ekita moke donc voilà tolongwe na ye toza pe na Majabu Gospel ye yo awa ingénieur axe s'il vous plaît soko lakisa ouais ingénieur lakisa biso Majabu Gospel ye yo epasa sponsor na biso toza na Azir crème de beauté ya bana mibali yango oyo toza pe na fondation Saratola oyo ezo accompagner biso etika biso te donc un grand merci na ba sponsor na biso. Pour la fondation le 8 mars, tous a s'apprêté tous au bon ma pona ola etsa ba mama ba maputa to koyamba bango le 8 mars bandeko yo bota la biso pe boza na besoin à accompagner biso na vision bo bengi biso ou bien boké na site internet ya fondation eza www.fondationsaratola.com. alors na bato bolingi bo s'adhérer na fondation ko benga no kunga te kendeka na site na place à ko s'adhérer directement eza nango wana sans problème. Donc, pour la PayPal, tu vas le PayPal dans le Congo, mais il y a un qui quand même. Sur le fondation Saratola, @gmail.com. PayPal n'a rien, mais sauf que nous avons na ba commentaire na sewana na un grand merci na Onengo Yambinga, un grand merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na bango, un grand merci na Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos. Un grand merci babi caméra woman, photo woman. Nicolette Tangwa. Souka. Saratola TV ezana batu bana batala. Kuta mutaza journaliste c'est caméraman da monteur donc Souka. Donc voilà, un grand merci pe na Jenny Beta Industriel, moi c'est à Pembe, un grand merci na président Charles Etamboué, un grand merci na Tata Po FAP Kato, un grand merci de big merci na bafan nanga nyonso obosoutenara chaîne na biso Saratola TV et pourquoi pas na groupe WhatsApp nanga mobimba. Un grand merci na bino et un grand merci na ba commentaire na Sol Mbemba ye Montayambo ngabenga ke Montayambo na Montayambo Sol Mbemba. Un grand merci na yo pour la fidélité, un grand merci na Nana Bafana, un grand merci na maman 4R Ozia Masamba, Célia Kinkela, Dalia Onyema, un grand merci na Edwige Kalala, Pamela Kabea Wetu, un grand merci à toi et un grand merci pe na président bébé na maman Nathalie, un grand merci na bino, pourquoi pas na papa Edi MK na Eliezer Nkano, Sarah Abouele, un grand merci. Voilà, un grand merci na bande konyostu oyo molo tozongi na bino na kati ya histoire vraie. C'est promis ce soir, histoire vraiment ya pasi makasi. Professeur tuteur à moana a violer à moana et ba parents ba barati tomber dans pourquoi. Merci maman Sarah, merci Ezaki Bongo babi maman Sarah tout la babi na minute yo charge ezana maboko na ye. Voilà, je dis un grand merci na papa Stone Panzu motema ya maman mami Irene Panzu na bosani pété Pierrot Malanda depuis Bruxelles. Vraiment wana ba vrai ya problème kendi ba oyo balingaka ba vie ya problème kendi na ba papa. Maman Sarah, bonne santé. Ouais, santé kitoko quoi problème. Santé na pepele makasi. Ba week-end les kindengene. Les kitoko makasi. Malgré na qui très occupé mais ça va. L'équipe bien ngolo nzambi ça va. Merci maman Sarah. Tozo ngana rétro ba mutakalizaki papa na biso mobali ya ser Deborah. Mais après mes obimara ki belé to lingina ntoye ba est-ce que aza suspendi ya solo to aza suspendi te. Voilà le collaboratrice ya Majabu Gospel. Tout ça qui message Joanna Bissonios tout batuto. Tout ça collaborer na Majabu. C'est vrai qu'Aza suspendi. Azala qui le manager ya Majabu et ba suspendre na ba titre na tout. Aza vraiment suspendi.
omonika ke majabu gospel eza makambo nzambe bango tu baza ba chrétien bayebi nzambe et baolinga te peut-être eloko moko ya mabe esalama batala yango kaka na miso boye parce que na makambo ya Cédric eza na infidélité na kati epi eza na sex step mais na kati ya sex step na ye aza innocent parce que azoyeba te ayebi te ke baofilme ye amonika ye asali likambo moko boye et puis il s'en va aza victime ya sex step mais quand même bavideo loke ebimi elongi eza na kati donc aza na problème ya sex step et puis infidélité voilà étant que serviteur de Dieu toyebi qu'infidélité eza permis te c'est un peu ça yango wana omoni azwaki basuspension. Est-ce que Sœur Déborah peut être suspendue parce qu'il n'est pas tout le monde oye pas suspendue te Déborah ozala Paulin makambo afali awa bino mpe bosaka na Sarah tola ti bakangaki yo jamais bamenasaki yo te tozalaki menacé sur le terrain te pas ba warrior ba bamoni yo na polo bango yeyo ba warrior basaka na te parce que bango balinga jeter na réputation artiste na bango parce que artiste na bango yemo aboma na réputation na été siko balinga mutu moko te ka boya ya obomela bango réputation c'est normal mais au moins na ketango ba problème afali ezalaki yo l'été lukaki yo te parce que infraction eza individuelle donc nga mutu nde ba lukaki ba ki na besoin nanga bakanga pa di gote bakangi ba nanga te bakangi nga moko les concernés et c'est pareil avec Cédric yé moko nde ntasali sex step na ye asala infidélité bako suspendre Déborah. Pourquoi? Non, Déborah a mérité suspension. Au contraire, Déborah a été victime d'infidélité. Donc, voilà. Vraiment. Maman Sarah a s'excusé, a sengi pardon. YouTube est l'invité. Bato YouTube est l'invité. Frère Cédric a ça la nine. Non, nalanda ku batum susu. En fait, on a eu le moment on a compris, on dirait Majabu ana ba problème na batu. Soit Majabu azo sepelisa batute. Et là au moment fallait alobaki awa et boti be monsieur belé kanenga alobaki. So eza fali te bino kasi bo loba bolinga ezala nani. Bon, net so eza Majabu te. Ezala nani. Po bilora bo na jeu concours. Yango na zolo po bilora bo mutasala ngo Vodacom. Et puis ya Vodacom ezaki lora ya Majabu te. Eza ndenge moko te. Majabu lelo alongoli chômage na vie ya bato ebele. Asungi jeunesse. On se comprend. Et ba biso ba Sarah to la to se retrouver na ba Majabu. So zu contrat na Majabu obongi ti. Obongi na ngosko kotso na choana ozango. Ozango wapi? Foza na maora. Et a passi. On comprend. Asungi bato ebele. Aider bato ebele, aider jeunesse. Okuti tom sumboka na biso ekoka kopesa jeunesse musala te ya pesi wana ya loka pesi musala parce que tanga sali ba studio ana engagé batu asali nini kuna azo engagé batu partout même biso ba journaliste azo engagé biso on se comprend donc c'est-à-dire muto azo aider Kongola lingi batu malamu te on a tuni boy bon soki bolingi Majabu te za nani kasi ngape na tuni ka loka fali soki Majabu te ezala kasi nani parce que Miss Vodacom eyaki na maramba nzambe ozolanda ezali maramba nzambe kala pe fréquence des stars ezalaka mais ezaki na niveau kutu ya Miss Vodacom te yango wana Miss Vodacom superstar Miss Vodacom peselo makamsu superstar voilà ezaki na ndoko superstar te superstar tango eye évoluer moi moutier place ba inosbi ba bimi ba best of the best ozo comprendre eyaki kosunga batu school yango ezaki pona musique profane kota nzambe batu ba mérité te nde baloba ke kota nzambe za malédiction donc batu ba mérité te bazwa sponsor moko boya ko sponsoriser bato baza na talent balingi ko yembela nzambe et puis ba oyembela nzambe nde batu nde bo combattre Majabu pas au former bato ba oyembela nde nzambe après Lucifer c'est les Congolais. Moni Lucifer quand nenga zana soka Lucifer nzamba kangie. Il faut akanga ba Congolais tout. Tozana richesse à motema mabe. Donc peut-être y a batu moko to ba producteur moko groupe moko et bundisa Majabu. Ezala bongo
Siko ba ko ka majabu te po majabu ana force problème na biso chikon kutu ko mekate donc ana force tout siko omoni ezala ndeni so ba meki yo ba ko kote ba simba ba mbolombolo so ba meki ba parents ba ko ka bango te ba komi na bana po ezala ko ba point faible donc ba ko ka majabu te honnête nga so bo chelenga ka mutakala ya majabu na kufi cash par terre na koti ndako ozo comprendre le quoi ba ko ka majabu te ba comment créer ba problème na ba ambassadeur na ye majabu ezala kombo ya mututu ezala ngani te boye bate majabu gospel mais kasi tango lobia ceux qui bo chelega kasi na otanga koma majabu te na otanga ba komo na bango te poani na cheka kombo référence eza de majabu et alors chaîne à mutu référence ya compagnie na eza majabu. Est-ce que Vodacom comme on est à Vodacom? Si on veut parler de Vodacom, référence to titre et ka kombo na ti. Vous comprenez? Ne batu ba titre ba ebi majabu na mbali nete mais ba titre ay majabu référence na bango yango na lobby. Bazo combattre majabu logo oyo. Baza na besoin ba kwesa yango, c'est ça les Congolais. Ba sepela te. Ndenge ya esunga jeunesse. Alors le quoi ba ko kana bango majabu te physiquement spirituellement. Ba koti na bambolombolo. Ba kepa ba ambassadrice, ba collaborateur na ye, ba tout ba travailler na ye pour se ba salir bango et salir pe image à majabu. Et toi bazo batin. Mutakala ya Cédric eza Cédric yango ba saini ba pesier suspension et ya majabu te majabu etikali majabu. Merci maman Sarah. Majabu etikali. Tango héritier bimisa mitakala na ye. Teko tozolo ba exemple yango nazolo bate. Énervé nga po majabu asalelo te. Tango héritier bimisa mitakala na ye. Est-ce que esimba ba mission na ye? Jamais. Etikali ka mutakala ya ye moko héritier. Il y a ouais raté. Il y a profité et ça peut avoir mission tout mais tikala ya ye. Et puis réputation. Ça la Sony. Kasi ya bébé ça te. A bébé ça réputation na ye moko. Et c'est mutu te. Et le cas Cédric, et ça Sony na ye, réputation na ye, na belle famille na obimanani. Est-ce que tali majabu? Majabu bazana bango calme. O ezaka accompagner. Concours continue non. Paulin yoko sente kuna aleba yaba ya malati ngonga na ndeni. Okanga Paulin. Vous comprenez? Donc eko suye na ngonga te que Paulin sente ki to Paulin yibaki aleba lo bake. Sarah to la TV mte yibaki mutayibi bakangi Paulin muyibi kune komi Sarah to la ndeni. Vous comprenez? Donc batu bana bezo obundisa ndeka majabu. Ce qui est clair. Parce que même si la vidéo o ebimi, c'est-à-dire ça qui prémédité. Na lobaka ngo la fille a sengara monter un mbongo moko eleke belé. Vidéo wana Deborah sa mona ngo ya na téléphone. Donc tant ba menacer mobile simba te ba promettre e ba olaxa Deborah, ba tindeli pe Deborah pas moni ba vandi ba soli entre bango. Ba yokani que non, c'est de trop parce que bango ba comment ko viser ni. Loka bango ba travailler na majabu. Majabu olinga te ba sambusa Deborah Lukalu. Ba komi ko intoxiquer bango ba loba na majabu abimisa monta mbongo wana ebele po ya bomba vidéo. Non. Ce qui est fait est fait. L'homme doit assumer. Bandima qui va assumer. Parce que ata majabu afuta kimbongo ata bango mo ba futela bango mbongo. Banga ba sambusa. Voilà. Balobi let's go tous après. Donc Déborah Zaki bien préparé tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je crois même ma famille Vandaki. Baye baki déjà parce que baye bo ça la chantage. Chantage wana webi ye na momani ka mama maja bo ça la makamnae. Na mama ka ya ba présentation. Mais bazolo ba to mona ba tuso ba ko lo bango na vidéo ana lataki pour la majabu. Ala ta vidéo c'est. Et bon eza passeport à Lola. Et Apollo ba ça na ona maboba mututi. Ya visa te. Et visate tolongola ka ba pasteur na mutu ke ba banzambe non plus ba ange kutu ba ange o ba ela biso ba mari de nuit ba lula basi likolo ba lula basi ba osukwa mitaka na se ba ya ba kushana bango mari de nuit ya bongo soki ange atiki bokonza likolo e ko coucher na mutu na se na moyoyo c'est-à-dire la chair est faible Bible komango pourquoi Bible eloba na biso fouiller l'impudicité aloba bengana te eloba te que banambangu abaloba te que prier au nom de Jésus pour l'impudicité te malobi fouiller pakata fouiller l'impudicité c'est-à-dire la chair est faible
Merci maman Sarah. Ozo comprendre. Donc batika na bango ba maquillage wana nyonso bolinga ba pakola majabu. Parce que babiso basara to telema. To telema to lingate. To lingate ba salir majabu eza au démarrer Minduki. Na telema. Tant na bina telema nyonso marche. Irak était tous les bombes, grenades, tout est à la marche. Et puis, pour votre information, tozo kota koluka mutuni na nasima marambo. En tout cas, soko yebani. Famille no mobimbege ya réseaux sociaux. Oui. Miniature na miniature. Toza kawana. Eloke bo. Batu babeli battention le collab miniature. Miniature ndek somote. Donc voilà. Na nyoso wana ba oluka ba c'est-à-dire ka logo oyo ya majabu. Ndo moni misuba komi o Déborah, bon, bah question c'est yo. Oh, ma bazar à prison. Ce qui n'est malem, tout ça qui est malem. Congolais à la somme. Congolais n'a habité ce Congolais na matière nini. N'a habité tant dans bazo au Kabola. Matière nini babora ki na Congo. Photo luka toye ba solution matière nini babora ki na Congo pour mamba boy sala mara na Congo. Maman Sarah, alandaki ndeko na biso mo ya mwasi maman national. Alobi na makambo nyonso zoleka oyo Deborah ibi ba vérité ya somo. Ibi ba vérité ya somo. Ayebisa bato maître na ye azalaka wapi. Pe à côté de la prison nini. Tozwana nous une minute de silence pour la chaîne à maman. Merci. Une minute de silence pour la chaîne à maman ndeni. Et kangami. Et kangami. Chaîne à maman internationale et kangami. Tala. Conseil gratuit na ba chroniqueur. Na ba chroniqueuse. Ponga na kana wana te. Oyebi. Bosimba kana bino batutu. Sauf Majabu a monté ta compagnie. En tout cas, ba chaîne ko kangama. So exemple dans ma finga, c'est dès que mutasali soki impudicité na e, na sex tape na e. Eza Majabu te. Lokwa bino bozo latisa casquette wana na Majabu. Mutu to azosala émission azolatisa casquette na Majabu. Yo mona ka ko sala émission ekoti ozimbongo mais quelques jours plus tard bokole la ba chaîne Mam National plaira. Mam National plaira. Oui, et ça fausseté. Mam International plaira au Afrique du Sud. Mon pasteur plaira. Nicolas fausseté chaîne qui. Tala. Majabu en États-Unis boyebi compagnon. YouTube ya na États-Unis. Siko biso non tozamaye les kokate ba congolais to ebo tanga te to ebo commenter to comprendre po ato tangi mo comprendre ka te biso za bongo siko na muto aza na États-Unis azolo anglais ako télémarqué ko porter plainte na ba document na ya compagnie ne tout na YouTube chaîne ebika te. Donc voilà. Tant yo zo lo tinda demande ya kende na makolo na ba document complet et puis YouTube atalani atala sikoyo Audmat oyo Majabu akotela kai na yo et puis Majabu a compagnie ya obika te, c'est-à-dire batu nyos tu ba sala buzoba na Majabu tata pokuta lo baki ngata bomoni mutakala na ngata tata po etali Majabu te bo vlobela mtata po bo loba makamba tata po bo épargner Majabu dans vos bêtises Paulin. Merci. Siko ye mamu voilà une minute de silence pour na maman abinini Deborah za na makambo ebele pona par rapport à marâtre ya mobali na za na prison. Bon, maman international. Oyeba ke ti lelo non tozwa pardon à mutakala ya pasteur mopunati. Olobi? Non tozwa pardon. Ozo rappeler ma belle papa. Te la rappeler te pardon. Maintenant tozwa te. Mais Cédric a sali pas reconnaître awanganité. Asengi pardon. Et moi et l'équipe par deux années ni kasi poto employé pour nga pena ngana sala analyse pour nga na pona Majabu na mukala Cédric te na mukala Majabu vous comprenez donc c'est faut na sala lebe mission na ngana sala na koti pela oyebi na sala été pour nebi loke buka nga liboso c'est le pardon donc on s'apprêter pour na live tala na sala na ba miniature non s'apprêter pour na kota live na kuti pardon pardon ba moi lo mususo sala les a quitté na sani na tiki siko mamu
yoka ba vie ya batunde yango yo olingi koloba siko ebongo pardon ya papa mokuna tokozwa mokolo nini. Est-ce que mamu penda yo penda oza na monopole ya oloba makama mitaka na réseaux sociaux? Jamais. Okokite. Yoka soni pardon, yoka soni. Tikako tika akokite pole. Akoki oloba bongo te. C'est toi qui la bato misuba loba mamu. Ouais, toi qui la bato misuba loba. Mamu te. Omoni toti ki la bato bateka kwanga. Bato ba yebi YouTube, basalela YouTube. Ba chaîne ko kangama. Tala. Omoni te ke réseaux sociaux mobimba mutalobeli makama openda mingi azati. Te bazo bangati. Bakwasi batimba te. Oh majabu. Kwange utakawa. Oyo majabu sikoyo. Omoni baloba ki ba bloquer au chaîne sans réclamation. Omoni ba jeto sala ke onga na kangisi au chaîne o basengelelo te yé soit bloquer au chaîne OK yo le. Mutava vaza ya YouTube. Yo so sa démarche oyebi non kokomate. O sa démarche mo et troublé non bata YouTube ko tanga te. Ya tambusi makolone parti YouTube Wow. Chaîne Kangami et maman plaira. Donc histoire déjà ya maman Sarah oaza Marato Cédric ezafo. Ezafo aza en prison te. Tu vois ça la wapi. Bon, nana voice mo mais c'est en anglais, ce n'est pas important na chango. Ya nanga Adrienne première dame na PC Mbote. Ya autorisé nga kuna zo vidéo na ina cha. Alors ayambaki Sarah ayambaki le ki Cédric à moi si. Ayambaki comment on peut Déborah. Déborah wanande mutazalaka témoin ya makambo elekana tangu police yaka okanga mama wana eno Déborah Lukalo baolukaka oepwani baolukaka ba impliquer likambo esimba Déborah apparemment ba congolais to wana kindoki makasi donc Déborah dans l'endroit bien Déborah wanande mutazalaki témoin tangu la police yaka okanga mama. C'est que côté mon national a na raison que le baké. A na raison. C'est ya sabi maki azali na Mama prison. bakanga pona makamna ya mabaza akinango. Pole ba secret zebele papa na sali crise. Mama na zolinga ne sou libala na papa ba Cédric te. Pour papa ba Cédric était les mansousté. Makambo zebele ezango. C'est makambo ba lobi makambo zebele. Ezafi privé. Ezafi privé na bango na kokota na ngote mais mama Sarah wana mama Sarah sabima na kala. Asalara pas même un mois. Abimaka. Mutu pas zalara témoin wana tomba soda ba yaka Déborah Lukalo zalara te mutazala on ezaka Déborah. Petite série ya Cédric. Mais c'est vrai que mutabetela Déborah Lukalo cop. Ya libala wana eza mama wana. Mama wana na mama ya Déborah Lukalo bazali ba camarade. Tangu mama wana monike libala na ezo simba te na papa ba Cédric. Ya komo linga pe Déborah pa boma libala na Cédric. Izalaka yo moni kuna ke papa loko ezo sala te ya côté loko ezo sala. Aboma libala ndeni ya rejoindre yo mama ezaka ndengo wana. Nzo ko pa ya linga ki Déborah zala. Azala pour ye. Lokola yem tapesa pour ye te loka yem tapia ke cop na comment ko créer ba problème wana nyosto. Donc ba linga ba côté Déborah na kati ya problème ani na kati ya problème wana te. Donc problème ezaka ya sex step na infidélité. Botika kutia ba trouble pola na kati. Adrienne première dame ayamba ki le ka Cédric alobi la vérité tout émission ezawana na chaîne nae bokende botala ozomona ke polin ba congolais ba komi na niveau moko on dirait divorce ndeza makam congolais lingi posa na bango eza po bandima pardon Cédric balingi il faut to ezade to ça des team to za na team Déborah Lukalo na team Cédric Kaseba ozomona po biloko babanda yango na mona mamolangi na bakaseya esi bate de loyo axe bazar ensemble la mobile nae babotiti na mwana bazui susu ka même dossier baye nango lisusu et pas Déborah Lukalo posa na bango ezani faut bakabwana nde bomona ke bakangi mobile infidélité bazaka ensemble na Déborah so simbate to sala de team Déborah na team Cédric batu bazo tomboka même na ba live oh bosala be émission to finga non c'est la bino live merci maman ça non c'est la bino live on promet on c'est la bino live non ça la bino live pona yoka na tepena appel ouvert boya ko finga Cédric na Déborah po yango nde posa na bango
te nandimi ba émission tout bato balingi nandimi te yo sala tande baboma libala peniel na Mike eza communauté libala ya grâce na panzo communauté nano yo monaka ba émission bazala sala parce que so balinga ba peniel na Mike bazala banga ba pekisa peniel mutu to nga sala ba émission peniel non zala boye aza mobali na aza papa bana nao donc to kota penda ti to panza libala wana bazolinga bapanza pe ya Deborah balingi pe bapanza Deborah comme Deborah pétage oui comme Deborah pétage à rejoindre manager Daniel et pas quoi pas manager à son formation merci je dis encore merci na grande sœur à moto ma chérie babi nanga ndeko nanga ngola za mystique hein ange nanga voilà maman Sarah c'est la binula po ba sinde za na ba se plaindre na ba live tout oh makamba penyen to loba ka to finga ka Mike nani ni ya Deborah yuka ide donc tozo bunda kotoyo mboka te mboka ni tala tozo bunda kotoyo to bongisa pona ba journaliste koto nzoka communauté mobimba nde evandi si base ya ben sensé bon comprendre si que ba journaliste bazaki et to skina na ba na communauté yango yo to mona le ka finga ye et problème on a tali be mission tout ba sel be mission positif ba boy mafinga e ba pesi ba ba vite so tali na YouTube siko mona mutu tout ana ba vie muke kwani iloko balingaka ezate ba boy rolia bilo rolia ezate c'est-à-dire elakisi tango ba journaliste ba mona ke na fin du mois ou ba futama bien te mois prochain tozongi na biso na kati ya potopoto. Merci maman Sarah tozaka wana na système ya C-Stap kaka video mo zotambola na kombo ya Sœur Rosine Kayiba yete même histoire na Deborah na ebisioti majabu ba okokati ba komi na bambulumbolo ba travailleur non esilite ba oluka ti oyo ka pe ba ki oluka ressemblance à tata po baye ba tsheli biso wana po fille wana kotale boyi nzaka ba kokani ata mukete pole ba kokani te ba 13 ali mais ba kokani te pole ba kokani te nzamba sala mutu na ndenge naye tokozala tokoyiko komeka kokokana to se ressembler mais tokokani kati. Merci maman Sarah. Est-ce que ba kutu ba mapasa o ba botami libumu moko tata moko mama moko ba kokana kati ba se ressembler quand même ba kokana ka jamais bref ano mona ya ozana comportement na ye ya ozana nzoto na ye donc ba kokana kati moko mukuse moko mulai moko pembe moko donc nene moko mwindi différence ezaka ne mama biso ba bima mama biso bima pembe ndone ya bima mwindi to meka kokokana to kokana kati. OK. Merci maman Sarah tozaka wana na système kaka ya C-Stap mikole uti koleka oyo amonaki na statut ya moko ya bapanzi sango ati video ya kulutu grande sœur ya Ken Piano vrai ou faux? Kongola lingi bilo ande ngwana trop Kongola lingi bilo ande ngwana so ya Ken Piano ba mutakalize bonga na lo ba mo muke na bato ba mutakaliza bato sko pona bino ti bocha ba mitakala bato na réseaux sociaux ebobulani okitisi mutu usambusi mutu abonga suste obotole toile mutu obotole ora te sora zaki plus fort que yo zaka plus fort que yo atoche mutakala na organiser oka sora leka kiyo atoche mutakala na aleko kaka donc ezara na moins important ngabna na contre pour na kopo wana ya batu ba sala batu mutakala ba chantage ngata na mutakala muntu na nango soki ezara poto bebani to swani to fingani na sambu sende ngwana no sango te auto public ya bizani yote te wana ngate mutakala glo ya nazara nango eza bongo te eza mulai. Merci. Et puis il mon quoi na mbetu ya wana mutu te. Merci. OK. Merci. Tonaka toyiba po otoloba yango tonaka toyiba maman Sarah ozali moko ya bayibo kotelemela bêtise na YouTube na finga mama mabe elongwa mais okolo ya lobby to lobby le kuna namonaki photo ya mama na biso Sylvie Mode ezaki posté bongo na Magali lo mama pe ba propos na ezaki bien te pour na mama wana eloko ni nezolika entre ba magali na
Kuru setiwe, kuru setiwe. Oui, pareil. Tu as la film à la vie belle. Kuru setiwe ebiete. Tu n'as pas vu la vie belle mais. Azandeni. Seti. Kasi Magali lo mama. Iwa. Kuru setiwe. Magali. Yende kuru setiwe. Ye mongana ba défaut ebele akitoko ta ilongi mabe ana poto abongate. Mais mutasali critique wana te. Wana ase moke na nzambe muto akelaki mama Sylvie Mode na ba eta wana. Nzamba opese mwana mwandingo wana. E olapise na vie. Atika ofinga batu. Atika kofinga batu. Mais makambo moko botelemelaki Mida awa. Mida botele ba rétro mais Magali apparemment on dirait bobetie kara. To betie kara te. Yep na ba rétro ana ngote. Moni ba rétro ana ngote. Yazaki na combattante. Pas nzala photo ndaye kubwaka ngunda na YouTube akomi ko banda ko finga. Mais ba rétro ndaya ba guide yati. Yangana bo meki ko simba eva mati. Tenet ngana o simbe te bone. Na niveau ba YouTube sta. Ebi kitono bela on rappel analyse. Mais non ko bela ngote. Ya Mida tolobaki parce que Mida a insulté tout le monde. Ba parents ya batutuna yanga na kati ya ona lobaki. Skoneti ye no bano lobenene tindeni. Ya na sebo ngana mlai po na lobaneni. Ye mon famille tala ama boko mikuse lora pikme. Azata ilora pikme a elongi mabe a kitoko te na place monte. Sko ndenga zawana. Afinga muto aze bosono. Pobo weli ne lo te kapa kumisa akari. Ya. O bota mwana bongo. En plus ya Yesu musika a poster pour na batu basala ba commentaire nini pour na biloko bato ba ofinga eza communauté na biso balinga o soutenir parce que ba communauté so eza communauté ya batu mito esalaka. Au mona tanga poster photo elo ali boso na ba commentaire tout il fallait ba boyango. Depuis ba ebisa longola. Tant batu msuba yo bakisa mafinga eza nango communauté. Pour moi je ne force plus. Ngane naza no dépendre sous la communauté congolaise ti. Tara na bibo kendena Boanerges TV. Bo kende kuna ne makambo. Na lembi na nga be mission ba communauté congolaise na bae. Be mission ba communauté congolaise c'est ça à 100 000 vidéos. Batala ka place bêtise ça so sale mission mon correct bo yate. Te na continent international ya naza na nga pe da bloquer influenceurs. Na vanda na ma communauté poani. Communauté en pas pamba bon. Non, je veux pas. Merci maman. Parce que ma maman là muso bo sali ba otala te. Bani batala ma maman be ba soutenir net bo soutenir ba ofinga moto aze bosono. Non, pas jusque là. Hein? Politique na débordé pour rien. Merci. Voilà, merci na bayeba kolanda biso na Sarato la TV. Je dis un grand merci na maître avec Adjebo. En tout cas na lingi na nga soutenir. Mama ba communauté congolaise en tout cas na lingi nga soutenir. OK, merci. Tant mieux na sale lo mo boy o ezala international. Ba Gabonais batalinga ba Camerounais batalinga batu batalinga au mona epeso ba vie moko international et puis créer les ba relation. Na oyakate moi buso ba mo ebimi na réseaux sociaux na sala analyse mama mitakala poka communauté talanga na ko na ngo esala 100 000 vies. Ah non, c'est pas important. Voilà, merci. Na beta ba 100 000 vies ezala pour na histoire vraie. Ça pour na ba analyse pas pambate. Comprendre hein? Merci. Voilà. Merci moi déjà au moment mata déjà. Tena mata déjà Paulin. Te au moment mata siko le plan attention place batu balingara. Le moment na boum ba bombe mo bima mais to doser température. Tozana. Mama Roloba. Boza poser. Bo vanda na mama Roloba. Kala te mama Zolo. Merci Nabino Adwola na biso na Sarato la TV. La femme est censée parce que ba changer te. Les na communauté. Les na communauté na biso ba congolais et ko changer te. Ba changer te. Donc même si tu sali be mission pour nous faire terre bateau bazo finga mais kanga sous data lelo. Moni février oh nzale koti. YouTube bato ba koti la. Be mission tout est à la mité ngam no yebiso moni bato tout ba sali be mission. Ba otala maté parce que oh bango bazelaka 2h 3h de temps na live wana bazo finga majabu bazo et salamité. Sko bato tant ba kota mbongo te boui. Na fin du mois so mutazula ra bien te. Moni mars to démarrer ma finga ezonga kanga data lelo. Donc zo mona communauté zo intoxiqué batu ba avancer te tenga ligne na ngo souste. Voilà, merci. En tout cas na ligne te so eza ke pobo tala ngara ifona yana clasher
ah te wana botika na mino merci na bato bazobolanda biso na Sarato la TV boza ebele wana nazala professionnel ke lelo nakovanda na boulia na luka J Max na luka boy oluka ben grand influenceuse musu bosala collaboration et marcher bien maintenant baotalaka batala chaîne na boy bando vandaki na ba live amitakala ba vie privée ya bato na mutanga de considérer contrat na vous comprendre tenga na ba vision babiloko ya ba communauté oyo na nini na mosuste pour moi. Merci maman Sarah, merci na ingénieur Axe wazo pesa biso bibi. Ba ya tonda ne na ba live ba 3000 personnes, 2500 personnes wana po finga. OK, merci. 2500 personnes pour lo ba vie privée bato. 2500 personnes pour tiki téléphone pour les bato ba finga. Mais so vandi pendo bando classer émission mo poser, émission mo bien réfléchi to histoire vraiment quoi apporter un plus na mabota bato. Ba oyati. Te malamu na zonga kana ba oyate wana ba yate na sala maramba bien na protéger réputation nanga na protéger ba relation nanga na ba contrat nanga o non visé tant mieux. Merci. Voilà. Merci maman Sarah. Maman Sarah, toko siko yo telo bena makambo itali musique. Ba yi musique. Awande mama koloba. Concert ite wata na Turki ezaki ndenge nini? Ozako luka kana loba? Zana pangisa mtoki. Natukika na solo. Concert était wata na Turki ezalaki ndenge nini? Balance biso ba image sur eza bon tout ça commentaire. Accesa la image ezate tolika les 12. Siko image ezate ndeni siko Paul image ezate ndeni concert ebeta image ezala te maramni ozoloba. C'est la réserve ba biba téléchargement te Paulin lukana au YouTube image fait ça là. Voilà, donc télécharger image pour toi la bino image ya concert ya RT wata na Turki mais le 12 tu vas t'azobeta sur na Turki. Te image nanu ya concert ali bosso za wapi. Tu télécharger. Te Paulin jamais. Non, téléphone. Jamais. Non, téléphone. Image ezate. Image ezate. Concert ezaki nde o eza na Turki o ba utaki soki na Allemagne soki na Suisse soki wapi eza en Espagne ezaki concert bakende festival bakende na monka tour mais ce concert ezaki toza na besoin image ya Turki nga photo sala analyse image ya Turki ni elekani na Turki bande monini artiste ayembi teni ni artiste alataki frappé ba musicien na ba vocal ni na makasi basalaki ni le spectacle meilleur spectacle ni ne salamaki na kati ya concert wana meilleur danseuse abina makasi ezalaki nani nana moi critique toko sala na ba concert ba musicien wana na est-ce que na lingi na ngama ba communauté te to critiquer kaka et puis non tanga non améliorer pour français nanga donc no bimapna na communauté tala pona Paris kate na ningi nanga communauté makamba communauté te nazo bima na lingi pe amutu to atalanga na lingi suba jeo ya ba huis clos te tango ngosa makamba c'est image zate to koleka image zate toleka concert image zate zate hérité watazali bongo ona nini kasi c'était maman Sarah to yebite wana za première technique na bango ela bisoté la première technique na bango équipe technique na bango et yebi ça tant so va passer biso image la deuxième concert Paulin za journaliste nebela makelele kisinjo rasali nebe te kochelo mupandi te nebi kwa muluba kochelo mupandi te Paulin nebela makelele kisinjo rasali a mankela ngo même fali vidéo zate concert et beta mitote po des concerts beta c'est non makelele nyonso ezaki na poto ba musicien obeka to pe matin na YouTube ezaka pas répétition hey concert njora lobby njora zongisi siko makelele wana nyonso on dirait kotika sui na Turki poani njora zonga na ofinga fa ngakona ngapena kinati ya zongela nika ko finga fa osona kinati mata njora chrétien fallait afinga ki esala eke batu bacha makamna bango ka ndenga tiki boye sali souviente azong a chrétien sous concert les 12 avec aux musiciens à pour akebeta concert les 12 babakisa na comprendre
ba musicien bakendaki baza incapable que fallait le babou te nga le bibongo te mais que elexi na bongo lobi aye ko bakisa ba liste de faisait ya 50 personnes pardon pour les pardon c'est là liste zaki 25 bakendaki Espagne Paris pour 25 babakisa ma c'est là pour 25 on a babakisa ma wapi na concert où uti koleka à huis clos eza ya le 12 te concert ezaki concert oyo euti oleka a huis clos oyo yango nde concert faki baministère kishasa barejoindre bango sikoyo nazomituna leader azalaki wana grand chanteur na bachanteur nentu azalaki na bango na baaccompagnateur bato tu bazalaki wana concert oyo babeti na toyoki retour nango te batie donc concert wana ebelekaki mabe yango nga na mona nde babombi image bakopiblia yango nyonso ya tika toyebani tika nga aza mama tika nga mama aloba tika Paulin nga mama aloba mama pesa biso idée eloni nde esali ye concert eleka te kasi tala c'est que bamusicien baza kuna baza incompétent ebongo babeta na Espagne ndeni Paulin ese Espagne ezaki concert babeti combien de chants na Espagne c'est que bafutaki na premier concert te yango atala bien Olivada grand chanteur azongeli ba musicien ese ba musicien on peut batikala ba malonga ba ebele te baka Cédric na niti na Olivier na Esu bana ba ebele te ti ouais kasi c'est que bango bazana Valère yango na babinga bango yango na nde musique intelligente ok, je comprends. Il y a comme soutien la musique intelligente. Non, ma musique intelligente c'est ça. Musique intelligente c'est ça. Babé, bagombe la gombe. Et ça, la musique intelligente c'est ça. Musique na bon. C'est intelligente c'est gombe la gombe album mode. Le mélange mis de mode. Bon de. Pour les wa faire moulou ba solo Bendele Koyate. Bendele Koyate ensemble Bendele Koyate mais ngapna na pour sa vidéo à Turquie parce que vidéo wana c'est la vidéo les 12 na mona c'est les 12 te pour la télé 12 non yo kate ngala ninka wa ka basela ki promotion banda ki chassa concert ezalaki na luka directeur technique s'il te plaît na tombami na mabete na tombami na luka directeur technique ya la team wata yende mtawala kisa biso ba video yango to luka pe na ya la kisa yo banga te te ko la tsanga tinga nika poster na yebse poster na page ya artiste faut ba mona musala to o mona ka sejonga sejonga plein o mona plein to salaki te malende fole utala ki sejonga utala ina nde bazo beta Voilà, donc, tolingi pe vidéo ndenge wana ya Turquie to mona. Et ça l'a bien parce que as artiste na biso quand même akenda ko prester quelque part et puis Zaki na publicité makasi. Mais subitement même na page ya Dibaya, ba page ya Batutuna ya Yemoko, to moni opna babara la ville calme. Calme on a apparemment calme il a un musicien nyonso ba miso bana voyage tota bakomona boniko kasi toto le belere to le belere pe bina filiale Angola bina filiale Angola tozongi retro le 4 février za ibongo mukolo ya vendredi oyo ezalaki dédié na concert ya bina file na Atletico na Angola ti le vidéo zo mona na te photo te na bien soki eza fali te eza nani kasi ezala ta fille pour faire la vidéo soki eza fali te ezala nani est-ce que oyeba ke concert nyonso tu fali abetaka toyaka na bémission ebandaka na nani bafoto na ofali apostaka sans imperfection tolongwe na bafoto qualité clip son et qualité image ya concert son tolongwe wana tobandi débat ya bilamba alataki na concert artiste photo banda wana ti fallait la taille ensemble mo boye ensemble nango kute bongi si était baloba le bien ou bien dans le mal tozu quand même critique ya ata critique dans les mauvais athées ça s'est trouvé attaque moni critique ata na nenga mabe
bien ezolakisa ke moto aza artiste abeti concert ata bato baboya ya kitoko te mais elobami ata te ata photo ata video c'est bien Philippe petit aigle omonaka te ke fali so asali concert omona baparti ya ndambo place asala ye baaction e abina ye makasi pa ekoti bapage place mo ayemba ye makasi pa ekoti bapage sikoyo oyo yango baconcert bozobetaka baconcert yango ya ndenge nini ezozala donc video yo ezosala bayelo concert ya video après 3 jours wana bamonte bazokata kota baorgame bazokata mama zoloba nasaki bino mama koloba mama zoloba natikeli mama balukelo full ya concert ate ya jibe ya kala te ya wera bayeba te ya wera te ya jibe po jibe na qualité ya image ya jibe ya kala bazwi bayeba bambi jibe na qualité ya image wera na qualité ya image te jibe na côté qualité ya image nga na lobi ata ya wera jibe yo mamo pour asa wera asara musique asara caméra te wera filmera te soki qualité ya image eza mabe eza bacaméramen oyo bafilmaka baconcert c'est pas wera voilà oponi image ya jibe eza kitoko et puis na image ya na full image ya wera eza kitoko wana bakope to banda osala te to dioti image kuna osuka kote ka basepela wana artiste era oyemba to balusi sko kole na image wana kote bato parce que baganga okosaka biso ozo comprendre donc ba vidéo ya ba concert après 3 jours on n'a pas besoin de ça après une semaine pour ça bon monter bon kata ba orgame bon kata ba côté vide bon luka bon bamba batu donc ce qui fallait te ezana kasi o asara meilleur que fallait abeti concert les local lelo na butu batu musu ba olexango direct concert wana ba fileni direct ba boya ki batu ba ça direct ata Turquie direct babu pixa te tozana bino toselika mambo ya Turquie te pona tona ngola na minute nazo tuna ka direct ba kanga ba connexion on conseil za avocata otiki téléphone avocata concert otiki téléphone te vous comprenez ce qu'il fallait en même temps on ça concert ba filmer na page na ye ton Instagram na ye ton ba fanatique na ye ezokota na minute wana kaka ba partie show ya concert ezobima critique ya bilambe bandi critique à voix critique à tout c'est ça l'artiste on a besoin de critiquer aussi si ko vidéo ezate to ko critiquer nini biso réseaux sociaux pardon bye musique ya passe bina Philippe publicité salamaki makasi asali confiance de presse mais na suka na ngoto zwe lokote na ebité ba fana bina Philippe ben na banani ba ange et la presse plaira makambo faut dire ya funa mona dia na makambo to yeba ilo ni likani na ngola ata porte parole na yo po benga est-ce que betaki to est-ce que ebi que concert à Fabrice c'est coup de chapeau maestro concert à Fabrice direct zela malembe s'il te plaît pole ko kima toza mulu boza naza tozongi su na Turquie tozona na Luanda tozolo bela ba concert polo beto katika émission ngolo kato kana tito chiki Fabrice pe ezaki nunu ouais abeta abeti na sala bibembe écoute va permettre ya beta mais Fabrice ba bundisa ke même ti ya beta te ba musicien ba kimi na début na après concert vidéo bimaki live te concert nanu à quotité déjà banda la senia salle live balance mambo tout live omoni balance à Turquie te omona ki Espagne omona balance à Espagne te ngana zambi toza na Turquie kasima ça tozaki na Angola tozoni suna sima ndeni te soko bakaka bina Philippe ya beta ti koyebi akende bonne chance osoyoka ya liboso baloba nini bima basala bafinga yo yebi yango na live na ye bobengeli biso ministère boendeni botala be mission on comprendre musique ya passe ce que ça falite ezana Fabrice sa utobeta na poto ba vidéo critique à bilamba l'attaquer salami meilleure danseuse ou apesi le meilleur de elle ezaki de bonani Yamado merveille Yamado baloba qui sourier ba parler sourier on comprendre spectacle ba discuter sur yango to lobela kango bande mona ya yembaki
donc zo mona katiki débat artiste abeti concert atiki débat tana ninga mabe me débat tikale parce que yo sanga na sa débat ni mpona bina filer pesanga débat to avancer. Ana il faut ba monde ba kopesa biso débat surtout ça na pona kolobela ba. Voilà, maman Sarah, un mot par rapport il y a 10 ans de carrière, il y a Fabregas, métier noir. Ouais, 10 ans de carrière, c'est pas facile, hein, courage. Mais au bout de ça, au moko. On va monter à ma baie. Makele de la musique, il peut plein, il y a concert, oyo, Robin Mundi, Boabé, Tcholobé, la honte. Tous avons qui n'est malé, malé. Této, qui est malé. Le concert, wana, Makele, les bien sûr, il y a festival. Il y a festival, mais ça, il y a concert organisé, il y a été. Mais il peut s'y retour. Na concert héritier festival, na télé kabinaki. Ah, mon équipe Zakari, Zakari a monté na biso, a sentir na biso. Moutoni ni étranger télé kabinaki. Ndele, on a mis ndele te babi na rumba. Ah, masa. To zonga tati. Ndele babi na rumba. Ja image. C'est acte. Azana ngote, tika. Action ça na image Espagne ti. Ah, tu vois puis mais ça na bagi tela biso image ya lokota pata muso wana. Eza partout ata na TikTok o mona lokota pata muso bolo. Ata na TikTok. Ata na TikTok ezali. Et le bal la président la bien TikTok. Eza partout. Merci maman Sarah. Maestro Fabregas c'est Arbeta Mukolo. Il y a le 12 na même ligne, le 13 na Fikine, le 14 na Maluku pour na recépesa ba faina. Non, courage, baba artiste na biso to soutenir bango même de loin. Parce que nga des points na linga na soutenir même de loin. Non soutenir Fabrice. Voilà. Merci vraiment maman Sarah, merci pour notre temps peu ça qui biso. J'espère que Robin Mundi ou déjà plein on a marqué ça dans un festival mais ça va artiste à bouger, to sentir que ba musée monaye na Goma. Batoto Goma. Non, écoute baloba ki ya eboyemba te. Ibongo héritier grand chanteur. Babé mezalaki wana. Babé tiango tene. Nanga zuka ma concert ngone bimite. Bon na éviter. Quoi. Directeur technique. Ba ma passe à Olivier Bakoli. Ozaina bango. Tena lukna. Abi ke tant bana na bakola bala nete mission o wana te lobana yo ezala somme. Te me bana ona ba comprendre que tata mwasi na bango azara na souci ya papa. Parce que baye bara vindingi bazokola papa bango azako sala quelque part ou azako futa mate. Azaki même azaki même capable était ressemble la bango mi balé deux biberons à la fois. Merci. Voilà. Merci maman Sarah to komina suka aimant par rapport à l'émission na te menjo azongi lo finga ni fali. Voilà le baïsien wana. Mais oui. Oh, Paulin. Orchestre héritier qui tangelanga 4 musiciens na oyebi. Deklovka. Merci. Nanani porte-parole ni oyebi. Te bakina nani kisuzo. Te babi a commis porte-parole le plus intelligent ya la team. Wana banomalimo na yeba bien. Wana babwa kisko dadi mola contre me. Francis Dubai. Contre me. Ah mais dadi mola lo ba bien hein. Te bateau baloba bien te. Bateau ba créer base na mafinga. Ah c'est dadi mola lo ba bien te. Francis. So nenga lo ba bien on va travailler te. Oui, ba genre ba dadi mola faut ba viser ba fali poupa. Te bateau baloba bien te. Bateau ba créer base na mafinga. Ah c'est dadi mola lo ba bien te. So nenga lo ba bien on va travailler te. Oui, ba genre ba dadi mola faut ba viser ba fali poupa. Bato balinga mafinga te hein. Parce que ba artiste na biso tout ba comment linga na bango ba beziste pembe na bango. Que mutu mo alukela ke beza fingela ke batu pour kombesa la mo njo raté. Pour voyage na bango lo ba mafala simba aigle, vous comprenez? Donc voilà, Moutoura dadi mola n'orchestre héritier au travail ta aux à la bonté. Pose à la bon, il faut ça to finga rabato chrétien. Au moins ya linga Karine banda adorer Karine pas au lukele base. Karine a lukele héritier base partout. Comme Batatine Fanny Yarandeni, pour lukele base héritier. Ye Karine muta lukele base héritier. Et puis héritier linga rabata bongo. Donc dadi mola folongwa obana de yako kinoko kota demande pas fali. Pour kuna esimba te kuna balunga na bango base. Vous comprenez? Kuna il faut balukelo base. So balukelo base olukara base penza
comme pembe na leader. Merci Maman Sarah. Merci na bayo balandi biso na Sarah to la Nga na TV. yebi ke ba ministère ba voyage. Merci Maman Sarah, merci Nabino pe bolandaki biso na Sarah to la TV bozaki ebele ya Olanda émission vérité présentée par Paul Mukendi invité na ngeta kibongo Maman Sarah to la bomoni comment to sali analyse moko kitoko na ye to meki ko beta lisolo ya makambo ezo leka na réseaux sociaux ça dit vraiment Maman Lobi ne bon na pe Maman Loba ala kibino émission ya frère Cédric Zoya ba o chapel benga Finga ndengoli metokolinga to yeba mutu nini asamba yeli oya kubenga fingi seke et pour le bina pona ne ozo finga cause nini ozo fingela asali yo nini eza erreur komba nana ngo asala mutakala ya yi na atana bible yesu atia moi sema bi nana ngo asala lisumu moi asala abamba libanga nana ngo asali likambo oyo frère Cédric asali te atana kuzu moi sina yebi te nana atinda mabele te nana tinda mabele te nana tinda ba photo sexy te nani ça y est biso tout neto abo to ana ba l'histoire na ba masumu ça y est ceux qui moninga ça likambo asengi pardon ça dit que to limbisa bango balingi te ngana déjà ata yo limbisa te nzambe ya limbisa te ngana ochaka appel mission appel ba film desco place to yeba nani oyo mutune sala merci Nabino boyala na biso merci na ingénieur Alex pour la image merci na Nicolette Tango merci na bon délivre c'est que Jonathan qui vous na design bali na bozanité Pierrot Malanda depuis Bruxelles na bozanité na ma grande sœur chérie babi ya na ngamonga binga Ange azali Ange pour na biso merci pe na maître avocat na ngai esprit libre Hervé Kadiebo esprit libre Ototombe oyo tokoloba lelo eliga oyo tokoloba lobi c'est-à-dire na bozanité papa Stone Panzo motema ya maman Mami Irène Panzou vraiment merci na bino nyonso bayi bolandaki biso ngai na bino to monani bongo mbala ya sima na invité mususu bayi. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.